yango ebandi mbote na bino bakongolais bisika nyonso bozali kolanda journal télévisé communication de Kinois tozalaka na esengo ntango toyebaka ke boza wana ebele mpona koyeba ndenge nini makambo ezali koleka na République démocratique du Congo mbote na bino lisusu. Alors tika tofungola édition ya lelo mpona kosignale na bino kaka ke JTCK esali constant ndenge catégorie ya bato nyonso tu ya mboka na biso bakoti na bango kaka na masolo ya politique mutu nyonso alingi kaka ya koma na politique. Ba détail nango na reportage ya Olivier Lola. Campagne électorale na RDC comme na suka. Na yango JT communication de Kinois et sali constat que démocratie na RDC et komi ko vanda malembe poto moni na ba élection oyo batu nyonso toute catégorie confondue balingi ba représenter population soit na niveau municipal, na niveau provincial, na niveau national, voire même la présidence de la République. Nyonso oyo balingi bango nyonso ba lobela peuple. Kuna to moni na catégorie batu neti ba musicien, ba comédien, ba médecin, ba professeur des universités, ba ancien footballeur, ba pasteur, ba tekimikate, ba tuyandenge na ndenge ba postulé na ba fonctionnaire, ba lingi batika misala ba salaka, pokaka ba kende kolobela peuple na yango to mituni. Est-ce que bazo kende réellement pour nous représenter peuple to pour na intérêt na bango personnel, surtout que to yebi na la législature et outi ko leka ba député bazako zo $21,000 ndenge zako lobama. Yango e motiver batu nyonso pour ba postuler question to mituni ou soit bazo kene pena pour légiférer ba loi et surtout pour contrôler le gouvernement pour population à Congo ba vivre na esengo nyonso oyo eza mituna to koyeba te soki batu oyo nyonso ba postuler mususu eza pa parti ba compléter batu kaka pour na sei électoral ba kokisa sei yango bazui batu ya ndenge na ndenge ba postuler pour musala député to yebi eza musala ya pasi surtout ya contrôler le gouvernement pe ko sala ba loi malamu pour na mboka na biso po lelo to komi ko lela au côté basali boye côté boye komi nyonso oyo po musala député mingi bato ebele bazo kende bazo sala ngo ya malonga te na yango to sengi na gouvernement na mikolo ezali koya ba meka kotela mingi ko réduire train de vie ya ba institution nyonso ya mboka na biso po mingi bato bazo kende po na mbongo bazo kende po na musala te ni po na intérêt ya population po mingi oyo ba postuler awa na yebi que basali ba campagne ya kafu mbongo wana so ba investir ngo mingi ata na domaine ya bilanga na bazi ozala malamu kosoma ba tracteur kosasa bilanga po population ya Congo bazwa biloko nyonso to importaka mususu eutaka kaka awa na kati ya mboka na biso kasi nyonso ekoma nango ozwa libanda mbongo ezoke na ba fiche na ba banderole alors que mbongo oyo ekozala investissement ya malamu pour la population congolaise na ba question oyo to banzi mikolo ezali koya to koki kozwa réponse na mituna na biso. Kote na ye leader ya ba candidat nyonso tu ya Moamba balobi maître Dorothée Madi ya oyo azali candidate député national numéro 277 pe na provincial na commune ya Lemba numéro 55 a solola kina ba mama kitoko bongo simanango asalaki campagne na ye porte à porte pa wapi partout azokota bazo ya mbaye kaka kitoko ba détail na reportage ya JTCK. La femme forte, très dynamique. Balobi maman boboto, maman sociale. Oyo atonda ba œuvre. Awa na district ya Moamba yeyo. Madame Dorothée Madia, oyo bana ya Moamba et si bakangi numéro 277 kitoko et puis na provincial bakangi déjà numéro 55 pour na commune ya Lemba. Noko après avoir kosolola kitoko na engulu pa ya ba mama et pa iwapi apesi bango message kitoko awa na kija na ye na avenue Luchacha na commune ya Lemba ayebisi bango ba voter massivement awa na district ya Moamba na numéro 277 mais na côté ya provincial na Lemba ba voter numéro 55 et puis na présidentiel ba voter Fachi Beton Munkwantombolo numéro 20. Tanga sili sekewa, tala sikoyo ndenge la femme dynamique, maître Dorothée Madia, number 1 ya ba candidat tout ya Moamba, akitaki sikoyo pona kokende porte à porte, noko tala ndenge kotia, tala ndenge bayambi, awa, ye wana zo kende, tala, azo solola na ba jeune kitoko, na ba mama, na ba tunyoso awa, azo kota na ba porte à porte, tala ndenge koti pe ce soir. Omoni, akoti na lupango bayambi ye, bavandisi ye, bazo solola kitoko
aza ko expliquer bango il faut ba voter ye parce que ye ayebi pasi ya mwamba na ici ba maman mwamba to voter maman Dorothée parce que batala kana moto malamu kana ebande omoni moto za na volonté ko sungolo na eloko o ya mukie so ya munene tanga ko ya munene wana vraiment to za la décider to voter ka numéro moko za 277 wana nde numéro na biso meilleure victoire na biso chiffre 7 Kisenso Lemba Limete Ngaba pour voter maman Dorothée toza na moponi mosusu te lokola ye likolo na se kaka ye donc nzambe asaponi ye asaleki na nyonso esengeli zela apesi merci mingi na ye nzambe apambola ye asala tu mpo na ye tolobi mbala oyo tokosala baerreur tosalaki la fois passé te bato ya kovote moko na bango yeyo madame Dorothée Madia en tout cas moto asungi mo amba lokola mamo ya zate ba transport en commun koleisa batu kosunga batu na bandenge belé kotia ba pont kaka maître Dorothée Madia oyo tokovote massivement na mo amba numéro 277 et puis na provincial na Lemba numéro 55 oza mobimba leader ya Funa balobi numéro 405 Monsieur Alidor Massamba, toujours Moussala Kitoko, en tout cas, va présenter qui est officiellement na église Sebeko ya Bumbu et Paiwapi, va reconnaître qui Misala na ye, lokola mutu ya mayele ya Congo, va détail na reportage oyo. Tellement que basala makambo ya minene na mboka oyo noko, descendance na ye, et sala babolamu ebele, ebele ya kosakana te yango nde esalaki ke ba invité ye awa na église Sebeko Bumbu noko ye nani mwana ndaku Alidor Massamba oyo azali candidat député national ya Funa numéro 405 noko tala tango akotaki awa ayaki kosambela awa na église Sebeko Bumbu esengo ezalaki awa basepelaki makasi ya komona pena mwana ndaku aye kosambela na bango et puis basolisaki ye kitoko yoka ndenge tango bapesi le vrai kinois miko asololaki boye na kati ya politique mabotiaka nyonso na maboko nzambe komona bapolitisien ndenge na ndenge kovota nous doza c'est pas la première fois que vous allez voter mais qu'est-ce qui a changé dans votre vie eloko moko peut changer politicien nini okovota aye awa finaliser l'église. Bozo voter batu pour na bapagne, bazo na foi te, bazo ensemble na nzambe te bandima nzambe. Mais bino batanzambe bozo voter ba. Et puis boyebi ke baza ba politicien donc bozo voter azo to mabanda pour azo to même a oya wa pesi na bapagne en sortant pour voter pour na wana. Ne faites plus ça. Votez les fils de maison. Toza bana na bino. Nana papa sur batozawa. Je veux aujourd'hui devant vous, je prends l'engagement en tant que député élu. Ochama Boko, Tossi Samsalo. Tossi Samsalo, Naïnaïe, Tossi Samsalo. Aza candidat député provincial numéro 50, Naza candidat député national numéro 405. Omoni, Yewana, balobi mwana ndako Alidor Massamba oyo bandimi nyoso ba fidèle nyoso ya église Sebeko Bumbu bako voter ye massivement parce que aza mwana ndaku et puis aza na ba projet ya malamu pona Sebeko oyo bozali komona noko numéro 405 biso nyoso tolobi moyebeta mbula ekita toko voter kaka numéro 405 na Funa. Tokita la commune ya Kasavubu epai wapi honorable Edi Iyeli autorité morale ya ba papa sociaux akende yuko sambela pe ko dédié campagne électorale na ye na église centre de miracle et les cas qui peut kitoko bozo ba détail na ngona reportage oyo. Mwana ya mama Maria azo continuer toujours kotika makambo na ye na maboko ya nzambe noko tala yeyo Edi Iyeli molangi papa social akitaki awa
na église centre de miracle. Tala ndenge ba fidèle bazala ko sepela balobi autorité morale ya ba papa sociaux yeyo aye kotala biso. Et sengwezalaki awa na niveau ya défaté parce que numéro 727 na national na funa pe numéro 77 pour na provincial na ngiringiri yeyo aye awa na église centre de miracle. Noko kilte bandaka te banda e sengwezalaki awa mate etelemaki kitoko bongo tango yemoko azwaki parole balobi autorité morale ya ba papa sociaux numéro 77 na provincial na ngiringiri na funa numéro 727 edi iyeli molangi papa social alobaki boye lelonga pe na nyatima ko awa l'église oyo elongo musu passé tenga liboso groupe tozuma ki groupe électoral ezali est-ce que c'est sexualité on a passé par nous avons bureau lobby quand que le plan 18 bana mazamba alléluia ezali groupe ya 5 ans on a sena ngila ko sapina kasabo ok na il au voté président Félix aussi que voté président Félix au voté Edi Yeli 727 dans le groupe l'église on va voter 77 ce que aussi ici au voté numéro 203 papa Edi Yeli Moulani est-ce que m'appelle Zali ah oui ye mosala na ye yango wana ndoko alinga batu koleka nyonso asalaka toujours mpona kosunga batu oyo baza na posa ya lisungi noko edi iyeli molangi mutu ya kovote massivement awa na funa yeyo epi bana ngiringiri bino kutu jamais erata numéro 77 na bino yeyo edi iyeli molangi papa social botala ndenge na suka basala nzambe babondelaki mpona ye atiki campagne na maboko ya nzambe parce que balobi ke yende akozala penza les mieux élus ya funa mobimba pe ya ngiringiri awa match eza deja ya kosila babengaka ye TGV ya bana mwamba ye nani Monsieur Richard Malongo balobi blagite asalisaki mobange na carnaval motorisé oyo atambolaki partout bisika to alekaki ya présentaki ba candidat nyo surtout ya FDC elekaki kitoko ba détail nango na reportage ya Florent Papula. Babengaka ye TGV oyo elingi koloba train à grande vitesse ndoko et puis azape na vitesse ya solo yenani Monsieur Guy Richard Malongo oyo azali candidat député national ya Moamba numéro 376 noko yende azali mokonzi yende muto akumbelaka masolo na kati ya parti politique AFDC ya le président Bahati Lukwebo avec impact na idéologie boyebake mokolo ya dimanche 10 décembre 2023 noko amemaki mobange na délégation ndenge bozali komona awa na carnaval munene oyo babandaki yango na limete ti bakie na bypass na Kianza na Ngaba baleki na Kikwit na Super Lemba noko ti awa na Lemba terminus mais boyebake partout azalaki koleka azalaki toujours ko présenter ba candidat na bango cela veut dire ba candidat conseillers municipaux ba candidat députés provinciaux et puis ba candidat députés nationaux et sengwe ezalaki awa na niveau ya kosakana te et puis asengaki na ba électeurs na bango nyoso ba voter na présidentielle numéro 20 cela veut dire Fachi Beton Munkwantombolo noko. En tout cas, TGV, Aza Mystique, Aza Nagua. Yo kelanga eloko. Oyo. National les anani. Numéro combien? Numéro combien? Numéro 305. Voilà, patata ba maman ba jeune. Soko ena meeting oyo. Lelo. Zala sûr que mutazo tambola na yo akotsa kombo na yo epa na biso tokani ha po biso tolobi
bozo bunda po na biso bozo nyokoma po na biso mingi akolaka bino ezati mais boyeba ke ntango tozokende mapona le 20 le 21 biso na bino memo tala balobi TGV train à grande vitesse Moutubane ya Moamba bako voté massivement le 20 décembre 2023 yeyo numéro 376 noko toko mayango to bomba yango parce que eza numéro oyo biso tout toko voté boye bakena suka ya carnaval directeur ya campagne na ye prof Emery amemaki ye awa boye na lemba terminus lokola azalaka papa ya ba vulnérable akendeki kotala bango noko carnaval etamboli kitoko nyose sukaki bien TGV azana guanoko plein oyo il faut la kaka Guy Richard Malongo. Accident de circulation moko esalemaki na côté ya Monga Fula na bypass na niveau ya Liolo et pesi passe makasi mingi ya Blaise Mpoko akutana kinango. Accident de circulation esalemaki na bypass na Liolo heureusement que mutu moko te akufaki nyonso eza pona nini remorque telemaki awa sans ko tchaba fait de signalisation sans ko signaler que yango est parqué nzoka nde chauffeur ya taxi oyo utaki mpese tango bandaki goya sans tenir compte que remorque oyo eza parqué ayaki ko tuta na sima awa na biloko nyonso epanzani botande ba biloko epanzani na se awa et sali pasi pe mawana omona que chauffeur oyo to ebite so ezalaki pongito nini ti ayi otuta awa atako fait de signalisation ezalaki te azako yeba te soki azolanda remorque to ndenge nini na ndenge ayi otuta awa heureusement ke mutu moko akufi te kaka ba perte ya biloko nde esalemi awa esali somo na mawa eloko eleki awa eza accident remorque ezalaki kote limawa situation oyo euti kipese ezoya na charge nango de remorque abomaki minda te ye sir na ye ezalaki te bazolanda na orke azalaki ya kopemba bapine ezalaki kotoboka nde ye abungisi équilibre eyebaki te soki pomi soki nini aye kombetya na nsima nde yango bomoni accident oyo esalemi na militu kote akufi te apart chauffeur ka azwi choc akoti hôpital bauti otonga ye me na na minite te tala bino bato ya mituka ntango ozotelema yeba kotya fait de signalisation po permettre bato bapeme na yo bayebake mutuka oyo eparke ayeba kodefie po oyo sans fait de signalisation tala conséquence yo mpe mutu ozokumba yeba kozala na vitesse mingi eza mabe okoyeba te mutu aza liboso to atelemi to azo kotambola nyonso oyo eza conséquence ya incompréhension na ba vitesse nde esalaki ayo kotuta awa match oyo eza mabe. Journal télévisé communication de Kinois et Sali Constant Ndenge transport en commun et comme il passe Mikolo Oyo na ville province à Kinshasa tozo comprendre les sous-soutés ba détail na reportage il y a Cédric Kalemba. Ba embouteillage na ville province ya Kisasa et comme nango monnaie courante boyeba que ba balabala nyonso so boleki embouteillage ezo salema na ndenge ya kosakana te kushuna télévision communication de Kinois etambolaki na ba commune ebele kobanda matete ekotaki tina Kianza moyen koleka ezate tanto commune na Kapela pardon sombele suka la bisano boyeba que koto yo bouchon mituka ezo kangama ba moto na bato makolo bako kangama po moyen koleka ezate tokende tina bongolo transport pasi tala ndenge bato bazali kowelela ligne ya boulevard kutu bazowelela kowelela somo tala ba oyo bakimi mbangu tala oyo arate azongisima e sali pasi pe mawa kote ya yese kutu ba komona bango osala ba demi terrain bazosuka na bango kaka na asanef po bouchon ezosala ba kote kuna e moya kundima ezate bato batelemi na are lokola bazosala hymne national beta na la police po ba continuer kotambola nyonso oyo po transport ezate ba embouteillage ba bouchon ezosalema partout tala toko senga kaka na barulage basala musala mo ndenge esengeli bino ba chauffeur pe boto sa mibeko ya nzela po ndenge bozosala boye eza malamu te yango plus eza na base ya ba embouteillage oyo ezosema na kati ya ville province ya Kisasa mingi eza ba chauffeur nde ba tosa code de la route te so baza kotosa mbele nyonso oyo ezokoma te eza pasi pe mawa.
Soki okomi na commune ya Mongafula na côté ya mai ya Lukaya oko constate ndenge moko na JTCK ke bato bazo sukula basani baosala misale belé mena mai moko ya salite makasi okundima soki mukete reportage ya Surf Luzolo. Tangu yo osokolaka basani na mai ya pompe to pe na lavabo na lofundu nyonso yebake bato mosusu basokolaka basani oyo balelaka na mai ya rivière ya Lukaya. Tozali bongo na commune ya Mongafula na Verman bango kote oyo basokolaka basani bakopo banzungu na mai oyo bozali komona mai yango elekaka basalite ya ndenge na ndenge komona mama zali konika basali boye système peleki donc allez-y comprendre moya kotanga kombo ezalité si kade bisabino ke ba maman ba jeune fille tongo nyoso bokokuta bango awa bazali kosokola basani ya bandaku na bango oyo vraiment esali pasi pe mawa boyokela ngai eloko oyo maya boye tozo sokola basani tozo sokola bilamba wana nde tozo sokola penza toza na pasi ya mai oui bomoni bino moko ndenge basi kitoko basi ya makasi oyo bayokaka soni te ndenge bazali kosokola basani na mai ya Lukaya échanger bango na eloko te kasi bino pe bakonzi bo trouver solution ya mai bo tiela bango ata ba forage esunga ba mama basokola basani na mai ya propre pardon bobongisa totika kaka na dossier ya pasi ya mai pona kosinale bino ke na kote ya Ndili Kilambo koto kuna pe population ali ko souffrir makasi mingi bazolela pasi ya mai eleki na niveau ya kosangana te. Reportage ya JTCK. likambo ya mai na ville province ya Kinshasa toyebi te tolobela yango ndenge nini tozali awa na commune ya Mongafula na Verman population ya kwa oyo bazali konyokoma na ndenge ya kosakala te tala mai bamelaka eutaka bongo na libulu oyo s'il vous plaît bafiniki yango batol egata na bakikeki ya mbila donc penza mutu pa koki koya na butu afongoli yango atiki matufi na ye na kati akangi batu mususu bayepe na tongo baameli yango bongo sanke bayeba tika na ebisa bino te mai yango esungaka bango na kosokola basali na komela na kosala bisala misusu kaka ndenge bozali komona boyoka ndenge bakomunike na micro ya JTCK mai tomelaka oyo tosokolaka oyo misala nyonso kaka oyo tosengi na bakonzi baya kosalela biso mai régie des eaux eza nango pembe na biso me biso toza na mai te soki moyen ezali te mpo na régie des eaux baya kotongola biso ata baforage tokosenga na DG ya régie des eaux atrouve solution na likambo etali mai na commune ya Mongafula précisément na Verman mpo kutu d'ailleurs régie des eaux eza pembe na bango kasi ndenge bazali kokemba boye esali bien te pardon vraiment bakonzi bo trouver solution mpo boye esa pasi makasi soki okomi na commune ya Matete na quelques quartiers oko constater que ba route secondaire eza na ba état moko ya mabe moye batu mituka ba moto ele kamalamu ezali soki mukete reportage ya Florent Papula. awa toza na commune ya Matete kasi commune ya Matete oyo ekenda nsango boyebaka mikolo oyo soko oleki okoyeba lisusu te mpona nini mabulu eleki na babalabala nyonso toleki na bakartier lokola Batende Kinsaku Mongo Vitamine ndenge ya koleka kote oyo ezali te mpo babalabala nyonso ekoma mabulu na mabulu bapotopoto mituka tala ndenge ezokangama neti oyo epusani mwa moke ekangami toyebi te so bakosukela wapi mpo ndenge mituka ezokangama na pasi pe mawa soki bato makolo nzela koleka eza te bongo mituka na bamoto bakosukela wapi esali pasi pe mawa na komona ke commune ya Matete ekoma na salite ya boye toyebi te mpo na nini na population na bakonzi na bango bazosala eloko moko te commune eza kobeba se kobeba banzela malunga eza lisusu te population bakote oyo bali communiquer quartier Batende Kinsimbu Mpudi Ngufu ezaki ba quartier bana ko sindate tuzaka bien tuzalaka biso bien à partir du commerce wala ki uta ateka kiseso à partir ya régie wana ba bateka ya côté po ezaki na chemin de faire du colo et souvent li colo kuna bana souvent kuna nzela bana ulongwa kuna ya quartier lo fait que campus aota ba te côté donc panzo yo ayo ko buka ko buka donc continue donc senga il faut que
lokola mboka komo ya munene fo bafongola bakanivo ya minene muteke na maya njili bafongola bakanivo ya minene barempli nzela po emata po nzela ya se bamboka na likolo. En attendant gouvernement pesa sa solution tobanzi bakonzi ya quartier na bahabitant ba commune oyo esengeli basala quelque chose po banzela oyo moyen bato baleka ezate ezela bato makolo ezela bato mituka toyebi te bamvula makasi tango ezobanda kobeta awa kote oyo toyebi te so bakotambola bwatu to ndenge nini esali pasi pe mawa. Page noire ya édition lelo ezali kaka artiste musicienne sud-africaine oyo bato nyonso bayebi na komboza autaki kokufa mokolo ya lobi atiki biso na age ya 36 ans JTCK etikali nsima te erapele bino baevre na ye na reportage ya Arnold Nkelani. Kombo na ye ya solo ezalaka nde bulelwa kutukana oyo bato ebele bamesala kobenga ye toujours na kombo ya Zar, artiste musicienne sud-africaine oyo ayemba banzembo ekanga abeta suka na ndule awa na ville province ya Kinshasa. Akufaki mokolo ya lundi 11 décembre 2023 na bapokwa nde atikaki biso noko. Boyebake sango oyo ezalaki d'abord annoncé na télévision sud-africaine CBC News. Bango nde bapesaki sango liboso oyo bato ebele bazalaki na kondima te jusqu'à ce que famille na ye moko baye ko confirmer yango que artiste musicienne sud-africaine Zar atiki biso na âge ya 6 ans. Atiki ba titre ya kitoko oyo ekanga mokili lokola loliwe nzembo oyo yebana makasi mingi banzembo lokola fendula pe ndiza. En tout cas ndenge tozali koloba boye communauté africaine mobimba ya musique ezali na mawa ya komona ndenge e perdre artiste musicienne sud-africaine Zar oyo ayemba banzembo ya kitoko asepelisaki bato na bamelodi na ye noko yoka eloko oyo po okanisa artiste. Ah oui, awa tokosenga kaka molimo na ye epema na kimia mendenge balobaka artiste akufaka te ba œuvre na ye etikali parce que soko yoki nzembo lokola loliwe en tout cas ndeko il faut kanisa kaka artiste musicienne sud-africaine Zar ayemba yemba ba mélodie ya kitoko. En tout cas ba condoléances na communauté musicale mobimba africaine et puis na ba sud-africain oyo bazali kotala biso molimo na ye epema na kimia. Conseil du jour ya lelo yangoyo. Komona nga ndeko J mwana muwamba pona conseil du jour nanga na opesa ke ezake pona bana muwamba mobimba to voter bivota te to voter pona mama na biso Dorothée Madia numéro 277 na national pona provincial to voter pona provincial na bana Lemba to voter numéro 55 pona mama na biso molebeli na biso bana Lemba. Édition ya lelo mardi 12 décembre 2023 to silisia mona esengo ndenge kaka to bandaki yango. Merci ba Congolais bisika tu bozalaki pona kolanda édition ya lelo boye bandenge makabozali koleka na RDC. Alors tika to yebisana bino kaka ke édition oyo e kumbamaki kitoko epa ya RCA na biso monsieur Olivier Lola Motema Maseve ye mutakumbelaki biso yango na sima caméra tozalaki bongo na Cédric Alemba liso ya Nzambe bakisaka Pichu donc Kalema oyo assistaki ye nyoso elekaki kitoko Honorine pe azalaki wana mais alignement pe montage tozalaki na Audace Bandengi AB Pro et puis Arnold Nkelani toujours Musala
kitoko makasi mingi en tout cas ya koloba mingi eza lisusu soki mukete tika to souhaiter le joyeux anniversaire na bato bota malelo tolobi yango joyeux anniversaire na madame Clarisse Matombesa balobi Clarisse Matombesa mokondi depuis les États-Unis balobi mwasi kitoko motema ya papa Yannick Kiwidi joyeux anniversaire nzamba batela yo abakitelo bamvule belé depuis les États-Unis d'Amérique joyeux anniversaire na madame Clarisse Matombesa mokondi avec impact na idéologie joyeux anniversaire lisusu balobi na Benitela balobi Benitela Mulomba joyeux anniversaire mbotama elamu tikanzambe abakiselo bamvula ebele na bomo ina yo Benitela Mulomba joyeux anniversaire lelo melalia eza mokolo na yo avec impact na idéologie tangu toyebisaki bino bo vote yete bo lekisa bavwa na bino pamba bondimaki biso te tala lelo nano kutu élection salamité mais na place ye moko vandi ba obenga ye déjà candidat maléré ah mutema pasi ye akomi déjà candidat maléré OK tout le monde ni lobby